Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso pe meilleur vin na bino nyonso. Ko présenter mutu meilleur vin te pe ko souhaiter bonne fête pour la makino e koma nango ndenge moko ya ko senga mbongo boyo ka bakino bango moko ndenge ba réagir na micro KNB. Que normalement ce qui mutu a présenté me veut le meilleur. Yo, c'est seulement question de dire merci et non pas à s'attendre à moi bière ou bien moi mbongo et pas à mouton parce que aza ko souhaiter yo ba veut malamu meilleur vœu donc aza ko présenter yo makambu ya bien alors yo c'est donc c'est pas bien à yo conseil ngai moi bière donc na système ndenge ya boy na kin tout monde aka oh non donc au présenter mutu bave mais ko est-ce que bon donc ils a bien été vraiment on trouve en normalité pour ça me taper sur à souhaiter au meilleur veuillez pour raison que c'est les merci au gros sengelo roté nani asika yango a souhaiter au meilleur vœu aux gens c'est les cas merci c'est tout na rolo bana bangelo mo roté pour ça utilité et ça peut bien te. Mais pour l'anga, ils sont souhaité meilleur vœu. Ils ont ici merci pareillement pour les au moko. Bison nyon sont des fêter Noël ou encore bonne année. Et c'est important de yosenga. Pour l'anga d'ailleurs que senga la mon ango basses. C'est vraiment la sens. Sont d'asenga appelle meilleur vœu. Ils sont ici merci pareillement c'est tout. Déjà à souhait et la ni sami na on est le côté que so ba souhaiter au meilleur vœu faut donner le comment boyer na souka soit secret soit nini et le côté. Sont ta souhaiter nous posons ceux qui merci, ceux qui peuvent vous autant, ceux qui peuvent pareillement kakayo, mais pour l'ensemble on est là. Docteur Dieudonné Ngoy a expliqué rétinopathie diabétique. Malade to bengi rétinopathie diabétique, ezali rétinopathie diabétique elle a kisi que ezali complication il y a sucre na miso principalement na rétine ezali couche moko eza na kati na miso couche wana ezali très sensible ba misisa makila ezali kuna na kati soki sucre emati misisa makila wana ezo beba soki misisa makila wana ebebi okomona mutu vision na ye komi kokita akomi ko saigner na kati ya miso makila ya bato mususu bazaka alobi docteur nazomona liso na kati nazomona makila nazomona rouge na kati ya makila bato wana soki sucre emati mingi et pesi ba complication na miso ba complication okomona makila vision ekiti nde wana to bandi koloba ezali rétinopathie diabétique mingi ezo sala eloko to bengaka ezo provoquer eloko to bengaka édème de la macula édème de la macula kisi eza partie moko eloko moko eza na partie moko eza na kati ya liso o esika ezo permettre biso to monaka mais esika wana soki misisa ya miso ezo sala malamu te omona esika wana evimbi soki evimbi vision eza malamu te okomona moto akoyaka docteur nazomona sote pesanga lunette soko tale okoyebisa ezali maladie ya lunette te il faut oyebise liboso complication eza na kati ya miso na yo il faut toluka tosilisa yango tokuluka topesa yo traitement po ndenge evimbi wana tokitisa yango makila eza na kati makila wana esila wana ezali soki sucre epesi
complication nani mais complication moko o ezali nano ezana ya makasi te mais complication ekomaka makasi soki moto akomi basinga ekomi na kati ya miso basinga na yo komona yango te mais vision na yo kaka nde ezali ya kokita monga nde tanga ko sala ba examen na ye akomona que okomi na basinga na kati ya miso basinga ngo ezo benda rétine ezo kisa rétine makila ezo bima nde le wana traitement ekomi susu ya compliqué. Équipe ya Kanbe kiti lelo na terrain pour la kotuna bakinois ceux qui va comprendre nini na vacances parlementaires. Tozali awa na rond-point Willery poto solana bakinois na micro ya KNB na oetali vacances parlementaires. Yahweh batela ni Kongo. Yahweh benisa ni Kongo. Yahweh batela ni Kongo. Bon, vacances parlementaires, ndenge na comprendre ngo ezali tango ba député bazui vacances bakopema na bandako na bango. Et na moment o bazopema nde bosenga bango bakita na ba base bisika ba votaki bango bakende koyeba ba préoccupation ya ba électeur na bango. Eloko ni ezotungisa bango, eloko ni bazangi bazana besoin nini parce que bango nde baza balobeli na bango na parlement. Tant ba pesa ba raison na bango biloko bazomona ezotungisa bango na moment na que après congé parlementaire nde bakozonga susu pona kolobela peuple. Ngape naza na parti moko songolo toza pe na ba député o tomona ba vota mais bazonga kate même bato basaila e campagne kutu numéro de téléphone ya royamba lisusu te parce que asa lekaki na bandeko na biso ba député pe na zo senga boza la reconnaissant bino boza ba lobeli ya peuple na parlement boza pona bino moko te so pona bino moko nde boza ba kiti wana te boza l'effort bozongaka esika bato ba votaki bino donc bazaka ba eli ya biso ya peuple tant bozui vacances ezaka na moment oyo député alingi kozonga na babasi na ye place azaki eli kokende koyeba ba difficulté ni peuple na kutana nango na moment pe kozonga koya kopesa biso message oyo ye auti kosala na parlement mabongisi nini bauti kosalela biso analyse ya ba député na biso mususu ya kin e komela bango tango ya moment ya vacances azui affaire ripoto akei na etango koma na moment ya fin ya vacances azongi onote omoni wana yango moni côté wana vraiment ebelisaka moral na biso peuple Congo omoni ba député na biso olie bazonga na fief na bango bafandi na Kinshasa bamoso bazuri ba avion bake na poto bazonga na base na bango te moke na ba député nde bazonga na mboka moso bazonga kate. To remarquaka na période ya elanga courant ekatanaka mingi parce que mai ekaukaka na fleuve mais na période ya bambula ope courant ezali kokatana pamba yango bakinois balobi bayeba problème ezali na niveau nini. Ndoki ya vinangeza yo chérie, oh chérie. Moteme comme yo clignote direction Lilita oyo conducteur ya vie nango lembinga susi mokonzi ya mitra ya nzoto ya moto atekinga ngana moni bori okorobi bien promet depuis d'eau lorsqu'il pleut au nord au sud il y a la saison sèche lorsqu'il pleut au sud au nord il y a la saison de pluie si il y a carence d'électricité et taliba gestionnaire bayebi pona nini courant ezo salima bongo il faut pas somba ba inscrima somba ba biloko oya mosala pona kubongisa inga boking inga eloko même étant ndako il faut komba même ndako il faut bongisa mais so bazo bongisa inga te et ça toujours problème début à fleuve ça toujours constant ça toujours 40 à 50 mètres qui par seconde ndenge kpeaka toyebi ke ta mbula mai za mingi na courant ezara pas cité. Mais ceux qui m'ont été courus dans la passe, mais tu constates que moule est trop. Tu TV, mais par rapport à moule est trop, mais le courant est stable, mais le courant est stable.
Donc to biso pour na part nanga to connaître Snell ala na vraiment Moussa na très bien ndenge sengé. Donc Snell na Moussa na très bien. Donc Snell na atema pour Moussa na vraiment. Parce que tu vas prendre période ba fête, ba tu va aller ba courant ta ba fête yango. Le courant ya passe. Donc Snell atema vraiment pour Moussa na elanga na mbula kureza kama be zaka faute ya Snell. Ye moko ndi azo organiser ba nini ceux qui ba travailler na ye ceux qui nini bazo organiser te. Parce que courant ezo bongate depuis nini elanga to bandaki elanga ti nini bambula oyo courant ezaka mabe to yebi soki ekomi likambo nini soki eza nini to yebi te soki courant ezangi bato bavanda kana molili eza bien te surtout na bafete o neti biso to teka bon tokoteka biloko ya malili ndenge nini courant eza normal te omoni ke nyonso wana biloko wana nyonso nde ekotisaka ta circulation ya mbongo mouvement ya mbongo bon courant nini biloko eza moto na kati ya bacongélateur bakosomba yango ndenge nini bakosomba te bino mo bolandi ndenge bakino balobi na micro ya KNB biso tozala mingi ya koloba te balobi kaka soki mbula ebeti courant ezalaka te soki pe tozala na elanga courant ezalaka te tozosenga kaka bakonzi Snell balandela makambo ya courant parce que toza déjà na période ya bafete bato bakoki jamais kofete molili Kinshasa eleki partout. Na commune ya Kalamu na quartier Matonge bana ya avenue Lopori Baleli ndenge bakokaka lisusu ko décorer avenue na bango te na Tour Eiffel par manque ya autorisation ya ba autorité communale. Ni Lopori eza na commune ya Kalamu quartier Matonge 3. Tant que décoraka to tchaka Tour Eiffel to zo autorisation na commune. Mais ben ça fait 3 ans qu'on est au lobby. Tozo autorisation te yango wana bomoni ke tozo décorer te pour eza balabala l'état il faut na ko kanga yango faut ko autorisation na commune so commune autorisé biso nde yango to sala ba misala wana bon avantage ezalaki retrouvaille ya ba jeune et puis ba tutu ba ya découvrir ne biso to ndo salelo na biso Tour Eiffel na compte à bureau de yaki amical moto zaki nango to ndo sala. Mais via autorisation, tous autorisation te et on monte tout ça sous biloko yango te ezo déranger biso makasi pour et on ça la biso bien ba retrouvaille moko ya bien donc ezo déranger biso soki moyen ya kozala ya ko aider biso tous autorisation en tout cas et ça la biso bien makasi bon to so sali na 4 à 3 ans illégal isoute bapesaka biso supe nzela te ya biso kosala lisutu le fin ndenge bandaki koleka ezopia biso pasi mpe ezalaki mpe honneur ya veni na biso mpe ezalaki honneur ya commune na biso ezalaki kosala kitoko na kati ya commune na biso emataka lokumu kaka na décoration wana ezalaka na veni oyo mais sikoyo tomoni bakasa biso mbala moko boye tosalaka yango lisutu te mais ezopia biso pasi po ezalaki kosunga mpe biso ntango tokakofete wana bana babandaki koya wana banoel bakotambola bazofete kitoko ezalaki na succès moko ya malamu mais sikoyo mbala moko bakasa biso bakoka su kopia biso autorisation te mpona kosala mosala wana bana baya kosala kodekore aveni yango wana ezopia biso mawa na pasi Bourgomet et awa bana toorganisaka totiaka bambongo na biso penza anje po esala kaka esengo moko ya veni totekaka lisusu te bana soki bakei kaka fo asenga bango mbongo moko ebele fo asenga ba $1000 bapesa baparticipation ebele donc tomona mayele esuki wana moye tomata mpe niveau ya likolo kuna eza te yango bomonde baveni koma bongo totekaka lisusu te bana oteka bacarton soso osala boye donc binomo boyebi kaka ndenge sango ekendaki sango ekende su te. KNB présenté bino lelo mode de vie ya ba sœur religieuse ya couvent Saint-Joseph de Cluny na commune ya Lemba. Misala ebele nyonso mamelo avant comme mamelo auta na libota donc avant tout aza mamelo oyo akoki ko diriger libota te akoki ko sala pe mamelo te
avant okoma mamelo donc mamelo aza mama mama akoki kosala misala nyonso ya ndako puisque mamelo bakoki kopesa responsabilité akodirige ndako il faut ayeba nanu misala nyonso ya cuisine une religieuse oyo ayebi cuisine te ayebi misala nyonso ya ndako te en tout cas akokoka na ye na vie religieuse te toza baminganga bazali bacuisine oyo balambaka bazali bainfirmière bazali no misala nyonso na ndako basalaka na bafamille biso mpe na kova tosalaka yango charge na ngai eza ya kosala élevage ya baclapin nasalaka na clapier soki babeli biso moko totretaka bango tosomaka bakisi na bango topesi bango biloko ya kolia topesi bango bamai ya komela baliaka ebele baza dépense ebele me babotaka mpe ebele baza mpe ebele balobaka bamasere basalaka misala te ata na ndako na biso bazotunanga bino kuna bolalaka kaka bapongi bolalaka kaka bapongi me biso tosalaka misala ebele ebele. Voilà, nous sommes de la congrégation Saint-Joseph de Cluny. Notre fondatrice Anne-Marie Javoué est venue très vite en Afrique au 19e siècle pour répondre aux besoins. Il y avait beaucoup de misère, beaucoup de difficultés. Alors nous sommes faites, nous les religieuses, pour venir aider les gens. Et elle nous demande vraiment d'avoir beaucoup de courage. C'est pour cela que nous travaillons comme toutes les personnes du monde, non seulement pour vivre, mais aussi pour aider les autres. Voilà, c'est ainsi que ici nous sommes un peu une maison de formation. Les jeunes sont venus vers nous et nous les aidons justement à devenir vraiment des femmes complètes, parce que pour être une femme complète, il faut aussi avoir du courage, être capable dans tous les domaines, intellectuellement mais aussi physiquement, de remplir bien ses tâches. Kinshasa est l'équipe partout. Voilà bandeko bouti kolanda biso na kati ya couvent ya ba sœurs religieuses ya congrégation ya Saint-Joseph de Cluny. Ndenge nini basalaka misala parce que batebele bakanisa lokola ete baseur bavivaka lolenge mususu par rapport ya basi o baza na kati ya cité. Kinshasa et l'équipe partout. Monsieur Mangalibi, coordonnateur et les amis de la nature, a péci par raison au Salara que Bakinois Mingi pas visiter jardin botanique. Pour le jardin botanique, il y a d'abord des questions que nous avons fait pour le bango mingi pendate. Pour nous, il y a des questions que nous avons malade moké. Pour nous, tobunda dans le passé pour nous battre le jardin wana, tobungi sayango. Mais c'est fait que bateau ba pesi pour nous gérer jardin wana, bazana makasité ou bazali na connaissance à makasité, il y a quoi ba gérer jardin botanique. Parce que le jardin botanique il y a un rôle mingi. Entre autres, il rôle à éduquer la population par rapport à l'environnement. Mais tout le monde qui par rapport à rôle et le bac à la population, c'est que le jardin botanique est allé quelque part. Conséquence, ceux qui ont habité de l'autre côté, pour yeba, il faut monter à gérer que l'autre, à yeba, pour yeba, ça ok, et si vous avez jardin botanique, en dehors il y a un rôle scientifique, il y a un rôle où il y a la population de gérer l'environnement. Par rapport à la position géostratégique en Bokanabiso, na bazamba toa nango, jardin botanique a un rôle à makasi ya kosala, musala makasi ya kosala, pour na kolakisa population. Ndenge nini tokofanda na bansinga na biso. Tu vois? Mais du fait que la communication est alité, la population a tika l'ignorant. Na cadre ya 13e journée ya Linafoot, match monene ebeta makina stade de Martyr, ASV Club contre Imana. Koka mwa prix ya billet et mati mokolo ya match, ba supporters baleli na micro à KNB. L'homme ministre alobaki que non, billet zali 3000. Mais to comme na stade billet comme 5000. Bate bele baza na stade kuna, bazo boya kosomba billet pour na billet za trop cher. Hein? Linafoot nenga za billet za 2000 francs. Ndenge tozo kota ba match nyoso a charge. Et za 2000 francs. Mais lelo comme na match à vite à Imana et comme 5000 francs. Et bilo kone za la raté. Monsieur le ministre ngani na loba boye. Yo za wana pona kotala makambo. Tala rapé situation ba jeune o ba souffrir. 5000 ya mbongo oyo moi wako sala pe ba fête sango yo asombi pe moi madesu abana pe balé na ndako
pour la nuit soir comme match à vita imana billet match. Monsieur le ministre, oza papa na biso pour la population, il y a des équipes tout eux en mboka Kisasa. On va toujours comprendre que lobby binomo boloba ki billet 3000 francs. Mais la minute toye bo balu ki lisusu billet 5000. 5000 francs yango yo. Na minute oyo tozoye baté. Netinga bona uti masina. Na zoye baté so na futi billet 5000. Kolia na kati. Komela ma em so refuta transport banda ti masina ti awa transport masina ya 500 francs. So ngana na 6000. So na futi billet 5000 francs na kolia combien? Na refuta transport combien? Papa te regretter penza. Tana mana marti a ba to se belé, ba te milibanda, bo tie billet cher. Na regretter mon mouké. Pour comment fait-il que ba koko tia ba billet ba tie ba billet 5000 francs, 10 000 francs, mais total na ba billet ngo oyo ba komi ni 5000 francs ni même combien? Bon, comment ba koko Kotamusa football boy. C'est l'organisateur Yalina Foot. Et la compétition nationale. Biso la vie de domestique ressemble à bien cher. Mais ils allaient leur montrer qu'on faciliter en côté et continuer parce que on est comme sous bazar la moyenne ils ressemble à bien 5000. Mais ça derby en Boka. Bakinois va réagir par rapport à aussi à billet à match avec club d'SMP aux derby Kinois. Bah, il y a pris à billet à 3000 francs, mais comme à la place victoire pour ressembler à un billet comme 5 000. C'est vrai, ceux qui peuvent mettre sa billet, ceux qui peuvent mettre sa billet, bon, mais quand on informer, il faut se prévenir à partir en date. Kin et l'équipe partout. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, on a montagne soyez. Pourquoi Kakabango? Pourquoi vamos sous-sauter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoka kokenda kelase kosunga bana. Après 8 ans d'absence dans le marché des disques, Bayuda du Congo, il y a Empereur Lelimba Wakunchila a présenté l'Isusu. Album na ya Sikanzolu Katondi. Nazana esengo moko calculer le lope nde mukolope babota yesu. Nazana esengo nde mukolope na boti pe album nangai sur le marché. Esengo nazana ngo yo moni angote. Esengo nazana ngo nakuko ibisa moto te. Ezoko felanga na kati ya mota. Naza Père Noël pe makambo nyonso tala kaka 8 ans wana. Et sengeli ke nabi misalelo izangai mutu na décida kite ke nabi misalelo ezali nzambe pe aponaki mukolo wango po makambo wango pe ebi makaka lelo bato ba sepelaka mukolo lelo comme nazali nzolo chitala naza pe Père Noël donc mutu na décida ke bima lelo te considère ke ebi makaka lelo kaka makambo nzambe na bana naye ke bomesana kobina na Empereur Lelimba boyebi pe ndenge bobinaka album yango ebimi bosomba album ezana kati ya banda kuna bino mais bobo sanate originalité ya musique na biso ya loketo bobina bien na ba fête nyonso yo yango na sengi bino zamba pambola bino pona mbula ya sika. Artiste musicien Bébé Atalaku alobi yenda banda mosala ki Atalaku na Congo mais koka mwa ba reconnaître ka ete tilelo. Animateur Batalaku, c'est moi le premier animateur à Talaku, Bébé à Talaku. Tout à l'heure, non et Bébé, c'est moi le premier animateur. Il y a beaucoup. Puis Tata Koko, il y a un animateur Nyos Yamboko. Tu es natikate, ba konzinanga ne bada mete amabe. Non, ba konzinanga. Ce qui me konzina doloba, c'est une josa nyokalongo. C'est mon patron. Jusque là natana ki sasa ki paranga été. Natana animation natana nyos tout. Je suis négligé. Non, talent ezali. Yé, kaka zaiko. Mais ngada zaiko men. Kaka zaiko kese moko zate. Ada vimba te, badana ba vimba te. Ngade animation o ezali vraiment respiration. Kiankento sambandu, ukincha sandungu badia, mwanango, bambwa mame bayinimbi, bambwa, itebaya. Donc, il y a une signification. Comme ndenge na salaka cri, ambuta bilengo, wazola dia, wazola yukuta. Kulumuna,
Et ça a une signification. Tokobanga eloko te tokobangi sabambanda memanga na marakana polipa kubula eto banimation nanga mulumande awa mukari mabarimba maïse bayemba yango malamu te bayebi koloba ngo te ngai nde kolo banimateur nyonso na kisasa oyo c'est bien moi bébé atalako. Tokomi na suka ya magazine na bino KNB Kinshasa na biso magazine ya lelo to présentaki yango na avenue Colonel Ebeya na commune ya Gombe keba na bilanda landa bokomi ko copier droit d'auteur bo foute pa nani otikala toujours connecté branché scotché na magazine na bino KNB Kinshasa na biso kin et l'équipe partout.